toti koyoka message lelo message ya mozindo mais sikoyo tokomi na ntango ya priere tobondela mpo toannule baprograme nyonso mpe mitambo nyonso satana atielaki biso mpe atieli biso na mbula oyo ya 2018 bato nyonso bazali kotalela biso miso ya mabe. Esaïe chapitre 5:21 ezali kolobela biso yango bato nyonso oyo balotaka bandoto ya mabe esengeli kobondela na bomoi na yo nzambe asala te olotaka bandoto ya malamu ntango olali pongi. Tozali kobondela mpe lisusu mpona bato balotaka mibali na butu na bambeto na bango. Tozali mpe kobondela lisusu mpona bato nyonso bazali kolota mibali ya butu na bandoto na bango. Tozali kobondela mpe lisusu mpona baoyo nyonso balatiki motema mabe na bomoi na bango. Tozali mpe kobondela mpe pote na bato nyonso oyo esprit ya pauvreté na communauté na biso mpe ete bato oyo balingaka te yo ndeko okenda liboso te na ngai tokenda liboso te. Tozali kosambela mingi mpe mpona bato nyonso oyo bakanisaka makambo ya mabe ekomela yo na bomoi na yo. Nzambe tozali kotika pete bato nyonso oyo oyo nyonso ezali bademo moko na surtout na kati na mabala mingi oyo bauti kobala oyo nyonso bazali na baintention ya kobala na mbula oyo ezali na demo moko kombo na ye Asmodeus. Ezali demo oyo ezali kodomine géographie ya area ya Angleterre awa. Ezali kolinga bato babala te bango babala te kasi yo bala po ete Yesu aza na bomoi na yo ozala na bomoi. Demo wana azali demo moko azali esprit ya mabe azali demo moko azali koforce ete mwasi ezali mingi domine na basi ke mwasi azala moto oyo apuse mobali akende kokweya na ekobo. Tozali koampeshe toutes ces esprits na après-midi ya lelo na ndako oyo na esika oyo nyonso azali koyoka voi na nga demo oyo azali bongo vivant na kati na mabala surtout bajeune garçon bana bilenge oyo balingi kobala mpe bamikolo bamama surtout oyo ke balingi kovivre na mosuni. Tolingi kodétruire baesprit démoniaque nyonso oyo na kombo na Yesu. Demo wana azali demo oyo azali bongo na mitumbi sato azali bongo lokola okomona ye lokola ngombe lokola toro okomona ye lokola nini soki boke na google bokomona baesprit wana. Donc tozali kotelemela nyonso wana na kombo na Yesu Kristo. Tozali kolobela tete Yesu Kristo afungola biso na yo matoi afungola mitema na biso atondisa molimo mosantu kati na makanisi na yo atondisa esprit créative kati na ame na yo. Tolingi ete ame ya moto etondama na connaissance ya Nzambe. Tolingi ete ame na ngai ame na yo etondisama na makambo na Nzambe. Tosambela mpona bato nyonso oyo bazali kosala batrafiki ya bana na monde entier oyo touti komona te ndenge bazali kotrafike bana. Tika ete bana oyo ya biso bavivre na sécurité totale na kombo na Yesu. Tozali kotika pete nouvelle forme ya esclavagisme oyo ezali kocircule na monde. Bato mosusu bazali kokamata bato baza kolongola bango na mboka moko baokenda bango na mboka moko mpo mosusu baya kosala kindumba mpo mosusu bakoma batravailler na bango mpo mosusu bakoma kosala makambo bango bakokosala te. Yango tozali kotelemela nyonso tozali kotelemela mpe esprit ya divorce na kati na communauté na biso. Tozali kotelemela yango tozali kotelemela mpe mibali nyonso oyo bazali na esprit de violence domestique na kati na mabota na bango. Tozali kotelemela nyonso tosambela mpe mpona toute forme de violence domestique na bafoyer. Tosambela mpe mpona bato nyonso oyo bazali koabize mabota na bango moko na kombo na Yesu Kristo. Mpona lelo oyo tozalaki nango na prière tosanganaka tous les dimanches de 13h à 15h. Tozali awa New Concept Evangelical Ministry na London. Totiki bino tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen.